Kinshasa, frappé par une pluie diluvienne ce mardi, un arbre s'est effondré à Barumbu, bloquant l'avenue Flambeau, tandis que plusieurs routes sont inondées, rendant la circulation impossible. Chaque saison des pluies, la ville est paralysée. La population s'interroge. Quand le gouvernement provincial prendra-t-il des mesures durables? Maître Akenae à Longwe. Alongwe na kototo lingo zwanda ku yaka la mbula ko ale langa te. Donc mon bakaki na mobilo bakina bawo. Bon la tola la ndenge nini. Ekwei, ko mai na place les kakuna les kakuna génia. Yango etondi ici retour. Mir hôpital. Ah. Mire kwe yango mai etondi boye mire. Dans la place mai les kakuna et les kanea. Bata maladi bacholi ba eboka ba museke. Ma ebeti tanzela mai nde ekomi tanzela mai donc fo moto kutu eleka te fo batombola moto mbula ebeti osakana te okuna fleuve mbula naobisa bino terase okutu batumolaki yango ezalaki molai metal eyebana kusu te mbula ebeti donc bamoto eleka te totuso mituka eleka moto ezoleka te fo batombola donc prince kutu eyebana te fo baosala mosala mbula ome ebeti mbula vraiment ebeti donc moto mpo eleka fo batinzika yango mbula ebeti vraiment. Mbokoyo mbokoyo tosala nini makambo boye vraiment na batola baninga oyo ezalaki mbula nango to nini mbokoyo non. Alors, akekota kuna mutu akota su ate. Bana mboka o bozomona oyo ezanda kwa gouverneur de la ville de Kinshasa Daniel Bumba. Mais avant d'avoir até, alors se permettre balix c'est que vendre na Hilton. Parce que nda kuna emo weza kabasele. Kabasele. Alors ceux qui boye vite, gouverneur a vu la Kinshasa comme on a Daniel Bumba. Et Kinshasa, tout un problème, ils ont dérangé actuellement. Na kobandana na ya liboso eza ba inondation. Ils ont causé ma perte ya ma vie humaine. Mais à chaque fois mbule betaka, gouverneur de la ville à Lobarake, et pesaka e kanda. Pourtant so bossa na keye so pesa biso kanda kolega kanda mbule pesaka e. Alors lelo Daniel Bumba il faut comprendre que biso bajen congolais oyo na maboko biso ozawa na wileri awa bakulu na baye abotolika mbisi ya mambongo bakimi na bango bacriminel d'ensemble awa tozawa bapolisi baye na retard abotolika mbisi ya moko mbongo awa baye abeti masasi batuza bakimi nzambe na ngai ye me ani nango susu me ani yeleka awa Ewo
ambulance à Congo. Oh, l'ambulance. Oh, ambulance automobile. Ambulance hôpital. Ambulance, c'est ambulance. Ambulance à toi. Beaucoup de c'est ambulance. Kinshasa ezali miroir glace talatala soki moto akomi ayeba te anyeti capital miroir ya Zaire mobimba soki omoni olobi na banda kuna na nsima babengi arrière pays ezali obele ndenge wana me ndenge soki nazali koleka na banzela namonaka tokoki be kobongisa nzoto lipombo bilamba ya sika bilamba ya kitoko te mboka oyo tovanda na kati ya mosoto te ezala propre na congres oyo elekaki lobilobi awa na 1982 tovotaki résolution moko tokanisa mpe bawe oyo batondeli biso na bacimetière bozwi bokonzi mpo bobongisa mais bopesa solution bopesa réponse na déshydraté ya population to bakaka place moko eza kaka baprojet nous allons voir nous avons pris des mesures bokoma bacouturier etoni nous avons pris des mesures mais ata couturier azwi bamesure soki azotonga te ezongisa elamba toujours des mesures et des mesures. On a été en réunion, on a discuté, nous avons pris des mesures. On a été en réunion, on a discuté, nous avons pris des mesures. Mais qu'est-ce qui se passe? Tara d'eskis kindoki kolataka mangwanda kolokaka bana na bino moko sikotala lelo lelo tokomo souffrir après boloba ke to abazoba te nous sommes les résultats de votre sémence moni heureusement ngana ndima na nga Yesu kolokwa nkolo pe mobiki na bima na nga pe na kata ba sémence wana ndeko botala ona makadana tala mutuka ndenge kanani Congo nde mboka Congo mboka ya bakoko bakoko moni kolona te kosala musala te tara d'eskis kindoki kolataka mangwanda kolokaka bana na bino moko sikotala lelo tokomo souffrir après boloba ke to abazoba te nous sommes les résultats de votre sémence moni heureusement ngana ndima na nga Yesu kolokwa nkolo pe mobiki na bima na nga pe na kata ba sémence wana Amoni mituka ndenge komi koya tala mituka pena tala mituka ndenge komi koya tala mituka ezotola nde bamote koleka ya aleka bo tala mituka futi bamote koleka bajete aza kose contredire ye moko na bamaloba abi l'État akreaka misala mpo na bagene te baentreprise nde moto mais oye na baentreprise te ça faut ça l'État te tu diriges rien tu contrôles rien tu maîtrises rien ocrée bamploi te Kinshasa ya pamba okoki kotonga te Kinshasa ya pamba okoki yango te bandeko na ngai kala ba moto mama criminel ba fe ba kono manga mama o chargé mama abeti mama ya o ti rouge wana pas ma col mama shop mama nanga te bakoti na shop mama criminel
Mami, Seigneur. Mami, vous quand on a porté un peu. Mami, Seigneur Jésus. Vas-y, sac à mon. Il y a chaud. Il y a chaud. Mami. Maman. Oh. Bakei. Seigneur Jésus-Christ. Mami. Tala mboka na biso bavantire baleke bele. Butala we wao atiki na moto aye na na Carrefour agomi na roulage en tennis civil. Ah mboko yo. Ah na casque ne abimine roulage. Mama, yaka. Ozole la nini mama? Bana bakangio. Zwa. Zwa vemi fa 15,000 sungo pour so transport mosusu. Mama yaka. Futa bango 5,000 francs na bango, 15,000 francs na sunga yo pour que les places mosusu pour bakango mbala mi balete. Voilà ma question. Attends, on va foutre 10 000. Est-ce qu'il y a personne 10 000 ou tu as 5 000? Bah, mibi. Bah, toi, ça t'as quitter maman, ma boisson, il a fait 5 000. Et puis, je fais nous connaître un solo qui a passé 10 000. Yo, Félix, au moins, il n'y a pas qui a moko là. Yo, Félix, au comme footballeur. Félix, c'est quoi? Au tiki musique, au comme footballeur. Au comme matampi. Ah, Félix, le ngele kio. Toko bomba. Le moi, n'a bien été. Comment n'a bien été? N'a bien été le père. Bonjour, monsieur. Bonjour. Congo est président de la République démocratique du Congo. Président de la République démocratique du Congo. N'a bien été. Obi? N'a bien été. Est-ce que vous avez bien? Ok, Mbote. Kombonan. Kombo n'a pas essence. Pas essence, on a pas ça tout le monde. Kombo est président de la République démocratique du Congo. Comment les années? Kombo n'a Joseph Kabila Kabani. Oh, mais ils sont surtout des arabes, monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Le moi, n'a bien été. Comment n'a bien été? N'a bien été. N'a bien été. N'a bien été. Kabila le père. Oh. Non, vous t'inquiétez. N'a bien été. Le moi, merci. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Attention, tali matama na ye lokola moto ali aka buku la bwaseka. Hein? Buku la bwaseka ngo commission matama lokola mboto. Mukono ninga kende lola na kolinga mulongo ba congolais te moko tete na bandali ba bengani bino ko tonga déjà ba ange songera congolais na yebi bato yo
na yebi ba congolais oza mulonga ba congolais te kota mulonga ba tchadien kota mulonga ba zambien fo fila kaka anje ba leka boboto ina njela mbambe menacé na koti ilola na ni mulongo pona facilité oya biso na Kabila va réagir. Quand il y a Katumbi, va réagir. Quand il y a Fayoulou, va réagir. L'IPESA la combi. Nzele zap. Avion yewapi. Donc, tous ont discuté, mais rien ne change. Loi à Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. C'est la même vie. Ils sont ministres tous les jours, ils sortent tous les jours, ils sont honorés tous les jours. Ils sont reconduits dans tous les gouvernements, mais rien ne change. Mais dans papier Zaka, mais normalement, regardez par exemple ça, papier numéro 4. Je l'ai expliqué quand même, notamment par rapport à la dernière réunion qu'on a tenue. On est à français. Lubumbashi, Bongolo, Victoire, Matonge, Pongabi, et là combien? Zando, Bokassa, combien? Ndunda, combien? Quelle est cette politique? On a fini. Et puis, plus grave, imbécile, il y a Obatelabino, Maman Martha, Telabino, gouverneur ou Alala Kassoui Bumba, Daniel Bumba, ou Alala Kabapongi, ou Yangoubou, Wana, hippopotame. Daniel Bumba, Bande Konangai, Motomo Bozo Kaye, comme on a eu Daniel Bumba. Akoma gouverneur ya Pongi Ngubu Daniel, tu es malade. Oza liboma yo. Eko, toza la boulevard. Bomoni CNSS yangwana. Nakomi na otambola na uti eska osoma biloko. Nzete oyo eza na nzela eboti. Bolo basko mbilo eza ya nani? Ngala kobuka na nga pour mezate. Fati beto na moni mbila. Ramasser c'est ne pas voler na lina buka. Yango na nzela la boulevard.